Ana mpanza ngungu bomoni ambiance mbali boso bazwa maya bangunza boso mona ndenge batu bazo sepela na milangi na bango na mutu na likolo donc baya bangunza eratarate boso mona ndenge batu bazo sepela pona maya bangunza na bango bazana milangi na maboko boso mona ndenge ambiance eza donc somo donc moyen koloba mingi eza te po bino mbongo bomona kimona meso Congo lokole kitaka partout Congo lokole aza ana ba Congo na kati ya mbanza ngungu donc na stade kitokimo donc bozo mona donc ambiance mo eza somo donc bana KTVL kintwa diwa ntima wa bavelela mfumuki mbangu ya betu mosi bozo komona ndenge ambiance eza donc somo donc mbanza ngungu eningani Banzangungu ningani donc bana KTVL beko ningisa Banzangungu nzamba za nzambe la biso baindo fumuki mbangu ya beto baindo KTVL ya presse ya KTVL tozoki invitation na bino biso toza Congo Lokole news.com tomoni awa na kati ya mbanza ngungu yanola biso na tozomona ambiance oyo eza awa ya osakana te yanola biso na pona likambo ya ambiance oyo bato bazosepela mpona nini tozoyanola mpona bato ya poto bango moko bamona monene ya mfumuki mbangu mpe bamona monene ya KTVL oyo tozali kosala ndenge toye lisusu kolamusa bayindo na mokili oyo ya Afrika yango boza komona ambiance oyo ezali na kati ya stade ya Kitemoko na mbanza ngungu bino moko boza komona plein oyo eza awa na kati ya stade oyo donc bomoni plein oyo eza awa botala bino moko mosala oyo toye kocelebre fete ya mfumuki mbangu mpe na kofongola kilongo na biso na ville ya mbanza ngungu yango wana toye na kati ya esika nazomona bapapa bamama na bana mike bazosepela na bamilangi likolo bazopepa milangi wana ya nini bon baye na bamilangi na bango mpona kozwa oyo babengaka mai ya bangunza. Mai ya bangunza eza kosalisa bamakambo ebele mpe bamaladi ebele. Soko za problème ya kindoki obotaka te ozwaka musala te ozana ba difficulté na vie na yo mai ya bangunza eza kosala yango wana moni bato baye na bamilangi mpona kozwa mai ya bangunza. Message nini oyo ozala yango na bato bazana ya libanda o papa Simon alobaki ke ebele ya bandimi ya bato baza libanda bakoya na kati ya etonga yo lobini mpona bato nanu bakoti na kati ya bonzambe na biso te baindo o baya libanda yo lobini mpona bango o nani bakomite message nini opesa bango ngana koyebisa na baindo balamuka batika ignorance batika distraction noir nyonso il faut alamuka botika distraction ntango oza na distraction okotikala kaka ndenge wana yango wana moyindo il faut olamuka ozongela nzambe ya bokoko na yo na nzela ya KTVL nde okozwa nzela ya solo soki te okolia bitabe na distraction. Merci papa tozaleka kotambola kotuna bandeko toza na kati ya stade mbote mama Mama kimpa video bote mama nazomona oza awa oza na sengo na ambiance awa yo osala nini na stade a na mbanza ngungu eko luka lobiko mama pase leki oza na sengo makasi ya solo to komi lisusu na ngonga malamu lobiko wana place ozalaka na Kinshasa okokozwa yango te malamu kako ya kolanda papa nzuzi ti awa na kati ya mbanza ngungu ngana salaka na mbanza ngungu na sana Kinshasa te na yoka na ndoko la nango na television na ba radio tinga pe na lobaki fona koma kaka na ba maladi na ngana bifuna ya koluka lobiko papa nzuzi na sana sengo makasi mateya na ye tindeko to salela ba mai wana na sana kondima ke na kozwa lobiko Nengo yoki mateya wana elobeli yo nini ezotinda yo na nini elobeli yo nini ndengo yoki mateya wana oya te mateya wana elobi na biso tobongola mitema totika mabe tobanda kosala malamu na sepeli mingi na mateya papa nzuzi na banda kolanda ngo mpe na kosalela merci mama tozaka malamu mama tomoni yo awa tomonaka yo
na KTV na Bumbu awa pe toyoko sutuka susu tomoni yo awa na kati ya Mbanza Ngungu awa yoko sala nini? Bon, omoni biso tozali bato oyo tozali ba bisielo kati na KTV. Ce qui est là, ce qui moi ba makambo ezo salama, c'est parce que papa nenga tia biso maboko pona kobondela kapona team na bato ya mwana to yaki lisusu awa boete to sala misala na biso ndenge to salaka ya mwana moninga lisusu na Mbanza Ngungu nazoyo kaka erno so maya bangunza esalaka ni balobi eratarate esalaka nini maya bangunza wana mer na kosenga kutu ata yo mekango promona ezala makamusi ebele maya bangunza wana ezala mabala ezala maladi ezala kindoki ezala bapasi songolo pakala o ekangama na nzoto soko si maya bangunza pe okomona surtout bato bakena kobwaka na balupango be na ndako okoyoka lokola babombe ezolela likola ndako wana misala mwezo salama maya bangunza ngo eza nini nazolinga yandola biso eza mai ebimaka na source ebie eza mai bino mo bosala kango ubie eza mai bangunza batika ubie eza mai ya ndenge nini ezali kaka mai oyo omonaka ya pompe oyo kozwa yango babondeli na ntina na yango batie kaka mungwa kaka oyo ya mungwa ezali puissance oyo papa Kimbangu alakisaki papa Tsangu Pamba pe alakisi yango papa Nzuzi yango na mai ya badie donné oyo ezali kosala makambo mai ya badie donné ba mama ya kala na ba papa ya kala bayebi mai ya badie donné wana ndenge ezali kosala pe sikoyo pe ezali kosala ezongi mai ya badie donné ya bangunza ebongo mai ya nkamba ezaka ndenge moko na mai ya nkamba bie eza différent mai ya nkamba eza mususu bie mai ya bangunza pe eza mususu eza différent munene na mai ya nkamba na mai ya bangunza oyo ya badie donné différence munene yankamba pe okotia ngombe okomona no bakindoki te okomona boye ba réaction te ba réaction comme te les akate mais oyo okomona même mobali akima yo soko asa meli yango obe ale yango akozonga même biso pe mibali mwasi soki pe akoma boye soki na se na tiele yango akozonga ya ngai na bano oyo bafongola miso otie yango na miso ameli en tout cas esili. Merci papa. Mbote papa. Mbote mama. Tozaka anasta tozotula bandeko tozoma bandeko bazana esengo bino nyonso boza ba debu bozana esengo nini nazomona bino nyonso boza ala. Mbote yaya. Namoni yo awa oyo sani no vai na se ya moi oyo osala nini. Mume kuza tomba lunyakusu na nkumbu ya tata Simo Kimbangu. Muke na kukwa musu na banyoka za meso mume zungana bima nyonso bametula yabaka na nzuto munu meso muke na kumona mbote vesa muna banyoka kena kutambula na ilungi balenda katuka ayau mumekwiza na nkumbu ya tata Simo Kimbangu banda na kimwana ya munu muke sambilaka na Simo Kimbangu me muke na misioni mebeto mekula mume landa mume yimbila na bana balasione samuna tata Simo Kimbangu wana muke na lukwikulu samuna mukuza baka maza ya nyaki samunu mumekatuka na matadi na zone ya Nzanza na quartier zola sana kabanana ozana kondima mama soko zima iwana kozwa lobiko nazana kondima pona mbala ya nteteve yandike nyaki samunu yandi mezibula munu na mpasi ya mingi na kukondwa kubuta me batubilaka munu nde ngeke buta bana tatu ya bana babakala mubuta kampe ba ubake na munu merci mama. Mbote tantine namoni yo awa na gourde na ya mai oyo sala nini oyo zwakaka mai okene nda kubie lolenge nini. Bon na epo to célébrer ensemble fête ya bangunza na biso poto yoka bango to mona bango te na misu yango to ye poto célébrer ensemble na bandeko na biso ba kisasa na papa Nzuzi ngombi yango na ye awa pona célébrer pona zwa chu mai poto mona pe miracle bakoko na biso mona kana tango na kana oza sipe mai wana soko ozui okomona ngo bikamwa. Bon na ndimi po ata Jésus Christ toyoka batu babika na piscine Bethesda prophète mingi balika pe na wana pe miracle salama ngape na ndimi na prophète na biso ke miracle go salam. Merci papa.
Maman journaliste. Namoni yo awa yo za professeur ya Malongi Manza. Awa yo sa nini? Okozi ya baona Kinshasa te oyelanda bango ti ana stade. Mais mboka oyo maman journaliste ezali mboka moko ya bilaka. Mboka oyo sika mfumu Kimbangu asala makambo ya kokamwa nde ana Mbanzangungu. Mbanzangungu ezali mboka to biso zaki etinda ete to ya kolia mabele ya prison wana. Ngana ko tika na Kinshasa te na e apo ete na leka koza ko comprimer nguya oyo pesa ngai boye biwana boye on atangisa ka liboto za kozanga na mosimomba. Eza ko utala makambo mfumu Kimbangu. Alors ezali site moko historique. Ezali esika moko ya bilaka mfumu Kimbangu asala makambo sebele atelemisa train awa. Atelemisa moi awa. Mundela bimangambo moindo ngambo pembe awa alamusa bibembe ya ba 60 awa na Mbanzangungu. Alors na ko tika la te yango na mikomisa ngambo na mona kimena menso. Donde to longwa a to ke prison. Ndelo za so to longwa za ko kende prison lo sambo ezali na effigie oyo. To ke rosambela tina na yango. To sambela tina na effigie oyo e pa mfumu Kimbangu na bangolongo na bangunza na biso a partir de prison. A kokisela biso ba miracle ya kandi ala kibiso. Alors biso ki a salite ya za mfumu Kimbangu te. Alors mwana Kongo yonso moindo yonso il faut aye ba mfumu Kimbangu pa ba site historique amabela mfumu Kimbangu. Merci papa pona yebisa bino ke mfumu Kimbangu aza oya biso baindo bino momoni papa yene mtapesa ka cour Malongi Manza ya bana KTV papa soko koko se présenter pesa sous numéro no mba msupo bat mususu ba landaka yo ba mona ka numéro na ote ba yebi pe kombo na ote soko koko se présenter yebisa bango kombo na bango pesa ba message asuka ya bana classe na yo. Ngai na bengami na kombo ya papa Bofale Boyimbo Boseka Ntimbo. Emi bon eko wendo to ngali kinda etika nkoli leme nazali bongo mola kisito pe motei longi ya Malongi Manza na kati ya kidondi kantima kia bavelela. Na zali kobo santé ko pesa pe mbote na bakesa nyonso bazwami na France na Allemagne na Londres na Japon Amérique États-Unis bo pesika ba papa monga bazali ba papa Kindu Dieto abenga papa Lusadisu esika ba papa ngai Pupa Mado bazali ba papa Nzazi bino nyonso bozwami ba papa Kabangu poto momba na pesi mino ba yenge bino mo bomona na bilili nyonso le okuta bino lisusu bino bat bolanda ka biso na www.congolocolenews.com toza ana Mbanzangungu toza na papa Mzuzi numéro 1 ya KTV donc aza mupaya te ke pona expliquer bino ke papa Mzuzi boye toza ana Mbanzangungu yango na ye pa na ye na tu na ye toza na fête moko munene milulu moko uti ko leka awa donc somme dobino mo bomoni na ba image ya on azoya retourna papa Nzuzi mbote papa mbote mama na ngai toza na esengo mingi ya koyamba Kongo lokole pe mokili momande bazolanda biso bana poto pe bana mokili mbato pesi bino mbote na tangu oyo papa na moni yo awa oye awa na fête awa ya munene yo kosala awa na kata Mbanzangungu pona nini te fête wana tokokai kosala ngo kuna ya Kinshasa toyo sala ngo ana Mbanzangungu. Mbanzangungu ezali tangu mfumu Kimbangu bakangie na nkamba esika oyo mundele alingaki aya koboma na nzela nde yakine na Mbanzangungu. Mfumu Kimbangu atelemisi moi kobanda 15h ti 21h kobanda Mbanzangungu ti na banda nkamba pardon ti Mbanzangungu eza 75 km nde esika ayaki awa akotsaki na boloko abetaka likofi na mesa meserosi akimaka yango wana to banzeli lisusu po asalaki makamu siebele na Mbanzangungu alamusaki bato bakufa na cimetière ya Nsuto na Nkulu alamusaka mundele asala 60 na sama bele abotie misuni Mfumu Kimbangu asalaki makamu ya mabele ebele na kati ya Mbanzangungu yango wana selon révélation na biso o ngana zwa pe batakata vel mwamba bato yebi yango wana toye ko célébrer na mabele oyo asalaki makamu si papa na moni bat baye belé na ba gourde bazana esengo bango bazozwa mai wana bazozwa ekosala bango nini ba gourde wana baye nango mai wana o bazwi eloko nini ekosala bango na vie na bango na makambo na bango nyonso mai oyo ngate papa Nzuzi na bandango eza mai ya bangunza e banaye na bangunza na biso badie donné basalelaka ngai pe Nzuzi nkoya na eko salela yango po nazali moko ya mwana o babengaki mwana ntsango mpamba c'est-à-dire yango naza kosala musala wana ndengi balakiselaki nga na bangunza nga pe naza kosala po ete nakokisa mai o bangunza na biso balobelaki yango wana naye kopesa batu eza kobikisa batu
na ba problème ya ndenge na ndenge ndenge pe sala ka mamanga na yebaka te mutu akozwa ngo kaka amoni miracle wana etali bango moko balongo nga na kabulika mai ndenge bapeselanga yozwa mai pesa ba témoignage wana yaka nsima ntango nde bato bazwi mai befeo bamonaka yango bayaka kotémoigne. Merci papa. Message nini oza nango ya suka oyo ndenge toza awa message nini opesa na suka na bato bazolanda biso surtout mingi na diaspora na bana Congo lokole na bamonga watata le roi Congo mwana kolo ndako ba oyo nyonso balanda biso na diaspora message nini oza nango mpona bango? Bon misala yango eza komonana tozaka na besoin sikoyo totonga mabelo tosombaki na komi na Bumbu totonga sikoyo ndako yango bomoni misala ndenge eza kokende oyo ezali makasi na biso tosali na mandambo ya moke ya bato ya poto yango tosengi su boyede biso totonga na ndenge ya lelo totonga su na manzanza te po architecte asalaki plan ezosenga biso mbongo totonga boyede biso soki bino boyede biso te toza na bato bakoyede misala mfumuki mbango ekende liboso te tala bato nde baye kozwa mai mpo ndenge lolenge baza kozwa lobiko yango naza kosenga na batata bamama nyonso bazwa pena conscience ya kosunga lingomba ya Katevel pe na remercier mangoma nyonso bazokumisa mfumuki mbangu bampeve ya longo baye nyonso bazo reconnaître mfumuki mbangu mokonzi pe mobikisi ya mokili mobimba yango ana remercier bango nyonso maloba na ngai ya suka wana. Merci papa tokomi na suka bino mo bomoni ambiance donc trouble bato bazozwa mai po bomona ke pase ezali fo toluka bonzambe na biso esika towuta biso bato mwindu fo toluka origine na biso eza wapi bozomona ndenge bato bazowela mai ya lobiko donc eza yango kisi te eza yango nganga te eza yango kaka mai basangisi mai ya mungwa na mai yango yango ozomona ezobikisa bato wana pesi merci tomona na mbala nsima napesi bato nyonso balanda biso mbote ebele bobonga batata le roi Congo mwana kolo ndako donc napesi bino nyonso mbote ebele bino bato bolanda biso tokutani lisusu tozaka na mbanza ngungu na esika mosusu na prison. Merci.